partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko na kati ya émission tobengi tosolola yango. Tokosolola yango na kati ya bacommentateur, tokosolola yango na kati ya bapel oyo bobengaka biso chaque fois mpona kopesa bino ba révélation ya solo, koyebisa bino nini oyo ezali koleka comme information. Et surtout, tozali ba journaliste d'investigation, totambolaka mpona koyeba nini tokoki kolobela mpona mboka na biso. Bayimboka tozali na mwa regret mingi ya kopesa bino information oyo bamboka nyonso bakomi kozwa ba disposition mpona baétranger, biso baétranger tovandi na kati ya océan ya mboka oyo Afrique du Sud. Tokomi komona trop c'est trop. Alors tokoloba tokobeta mbela po te bagouvernement na biso mpe bayoka nini ezali koleka na libanda. Bayimboka tozali susu save te po tobengi tozali susu na save, c'est-à-dire tozali protégé te. Tozali kose sentir toza susu na protection moko te, tokomi kose sentir ka na protection ya Nzambe. Oyo protection physique au gouvernement, quelque part on n'a plus ça. On a vraiment marre de ça. Peuple congolais, peuple nyonso oyo avivaka na kati Afrique du Sud, a étranger nyonso alalaka so pongi ya kitoko te. Bapongi na biso ekoma na bacauchemar. Bacauchemar na biso yali soko olali mokolo baobimiso na ndako mpo change ndako ezaka toujours cauchemar. Oza komituna mpona nini boye. Ndenge tovandi awa tokolanse mbela etanke bajournaliste bino bato bokolanda babiloko na banet bopanza tozali susu save te na kati ya mboka oyo Afrique du Sud. You are not safe. You are not safe. These people, you stay there. You are not safe. This country don't like the foreign people. Like now the people go out, go back home. But if you are staying in Central Africa 30 years, what can I do now? Bayimboka tokoloba ngo moke na anglais ezali message topasaki mpona kolakisaki soki bayimisusu bazwi balekisa message wana etambola mokili mobimba. Tozali save te, tozali protégé te. Ya liboso toke na point ya liboso tozali na bana oyo totangisaka na kati ya mboka oyo. Bana mpona kokende kelasi awa bakomi kolandela biso mikanda même ezali ya vrai. Tu as presque ke bakanga mwana obati na boloko yango tozobenga ngo opération Totula. Opération Totula eza susu te ndenge ezalaki ya kala babima na balabala oyo baza kobeta baétranger batumbi. Non, méthode échange. Opération Totula tozokokende hôpital tokosusu traitement ya solo te. Bandeko ebele bakongole bozoka oyo ndeko na so Congolais akufi na Afrique du Sud soko olandeli très bien. Ici on n'a pas besoin de garde malade. Soko oza kobela ozalaka yo moko na kati hôpital famille na ona ndako bakozela kaka pele bapenga bon boya kotala ndeko na bino soki mpe koesite ya mabe batubi yo injection ya mabe okufi. Ngai munganga spirituel nasambelaka hala, nasambelaka vrai Dieu oyo tobengi Nzambe. Naza musulman te so na bi ala elasiteke na musulman oyo tobengi vrai Dieu, Nzambe ya mpungu, Nzambe ya banzambe. Nasambelaka ye po te lobi nga na matala mbetu te na kati ya mboka. Naza humain nzoto elembaka ezwaka mwa bokono nakimaka mbango na baclinique privé. J'ai fait un effort ya kobimisa meya na ngai même nakufa nzala me nakende na privé kobanda na nga na bana na ngai lo libota na nga mobimba. Sur et certain Congolais nyonso ayebi pourquoi toza kosala. Tokutani na baliwa epele oyo babomi bandeko na biso na hôpital baobenga ngo opération Totula. Jamais yo okoki kokende hôpital oza na zemi ke bana mboka baza na baboti te ata yo okomi pene obimisa bebe bakoye biso zela. Soki mokolo wana bato bazalaki 14 ou bien 20 na hôpital baza kobota hôpital ya minene comme ba Johannesburg Hospital, comme ba oya Pretoria et nani
Jamestown, comme Hélène Joseph. Moi, j'étais là, étant que journaliste, il y a investigation. J'étais là avec mon micro, mon caméra caché, mais balinga qui même pas la filmer. Parce que je regrette de prendre les vidéos. Je regrette. Si j'aurais le temps, je peux télécharger les vidéos dans la Kisabino. Balingi te toza na kati ya opération Toutoula. On est allé deuxième point. Na troisième point na biso awa, balingi même pas tozo mukanda. Bayimboka soki boza libanda ya mboka, boza na ba famille, boza na ba parents, ba papa, ba maman, ba papa leki, ba oncle, ba grande sœur, ba petite sœur, ba frère. S'il y en aura moyen d'aider vos frères ici to go out, I tell you, big guys, make plan. Make plan. The time is not good. Time is a malamute. The time is not good, bruh. The time is not good, you see. The time is very hard. The time go not well. So this country, I don't know. Alors, surtout, zongi siko panabiso, the way où nous réfléchissons quand même, des autres réfléchissent, de rentrer. On a aussi des big problèmes de ce côté-là. Imagine, tu as 20 ans, 22 ans. Ce n'est pas facile quand on dit ça. Ce n'est pas facile. Non, non, c'est chez moi. Tout le monde bien, moto so saka libanda, tout le monde saka likolo nzete. Tu es toujours likolo nzete, tu n'es pas encore descendu. Ce n'est pas facile, c'est comme les gens qui vivent aussi en Europe, aux États-Unis, en Algérie, ou partout, Angola, mais bazongi sur ozongi ozana musala yango toko beta mbela patata mokoza mboka. Ba contrat ou ba signer ba américain et ya lubambo. To komi na besoin to zonga ta pana biso. Nous venons travailler chez nous. Ya oyo to zwaki. Ya maele oyo to zwi libanda na bisaka bino chaque fois. Koyeba ko diriger ba province wana. Ndenga na ciblaka mingi Kinshasa ke nazala gouverneur kuna. Parce que na yebi na moni ndenge bazo diriger ville ya Johannesburg. Na moni gouverneur wana na ndenga koti. Tozalaki na ye. C'est un collègue. Alors le loyo azo diriger ville ya Johannesburg. Moso azo diriger ville ya Pretoria. Pourquoi pas biso pe ba diaspora toye na baningo bana mboka tosangisi mayele po tosala propriété tolongola fulu na province na biso ya Kinshasa. Parce que malade eza koya mingi. Ezaki parenthèse na fungolaki. Quatrième point, balingi kopesa biso misala te. Balingi te ya liboso ba école, ya mibale ba hôpital, ya misatu na uti koloba mikoma mikanda, ya mine 4 ezali makambo ya mine ezali makambo ya misala. Tozo spot publicitaire oyo bongo tozonga na mozindo ya lisolo na biso na mokolo lelo. Napesi kaka mbote ya papa français Tatou Fiston Kabwina. Partagez vidéo oyo na vila mec parce que outa awa. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda mbongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20 sur 20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango
ata soki 3500 dollars eza ya kokoka te yaka na lombango mpo ete ezotekama mpe ya kredi eza mpe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. Voilà des retours na kati ya chaîne na biso Ediba TV mona Congo puis Ediba TV mona mboka Congo oyo ekambami na humble serviteur papa Ediba tokotolo na bango toza komeka moke moke kochange ba méthode de plateau bokomona mikolo nde nayebisaki bino mois de septembre août 6 septembre octobre tokokende liboso awa bokomona baplateau na biso kokoma différent ekochange ekoaméliorer kolemba te yo epai ozali ozwa mwa kamera obwakela biso otya mwa lisungi lokola fiston kabwena na simplice na kati simplice lutonadio na kati ya ville ya Montréal lokola Joseph Kaindo Lumbala ye alobaka mingi te le parisien oyo azali humble lokola ye lokola Chantal Nzazo oyo azali na mikili ya poto na kati ya mboka Pifalo. Pourquoi pas aux lokola bango bazali kopanza chaîne oyo bazali koporter main de prière bazali kopesa ba conseil kitoko bazali kopenga spiritualité monganga spirituel po te na kolakisa eke epai bosalaki eloko boye ezalaki malamu mingi te lokola mama Lidi na kati ya mboka Durban ezalaka kaka ye mama Lidi ye moko ayebiki ye moto asalaka mosala kitoko na kati ya chaîne oyo bayimboka na kosepela mingi na bokebi mpe na bwanya na kati ya sagesse makasi mpona chaîne oyo tokosolola malamu na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango nataki 4 points balingi kopesa biso misala te ngai telke na ali awa je travaille mais j'ai parti mon travail maintenant il y a de cela une année passée tokoma kotravaille kaka na banzonzi tokoma kotravaille na banzonzi parce que tona bapermis de travail te tokoma lelo babengi okuna okosigne mwa contrat 2-3 mois oke osali mosala soki esili oyo ovandi na ndako obaluki oke susu koto oyo obengi moninga mosusu mpe osungaka na ntango ya kala ezali vite mais yo moto okolanda nga koloba te ke ezonga pana non. J'ai une famille que j'ai fait ici en Afrique du Sud alors il faut famille wana émérité parce que toali babantu nde toswala babindele mosusu ce sont des européens donc il peut quitter Allemagne ake kovanda na France pourquoi pas biso mpe bongo pourquoi bakonzi na biso bakotala likambo na lisu mosusu bakobeta mokara yango na beti mbela na likambo ya tudula ekomela ambassadeur na biso Monsieur John Nyakero ekomela ye po te biso bakongole tokoyiba te tokosala nini soki eyindeli biso makasi eske bakotiela biso baavion eske bakotiela biso babillet mpo bato bakende parce que on a marre comment moto akozala maladi akei l'hôpital babo kopesa traitement comment mwana na kelasi boke botiki mikanda ezala soki teyeni parce que tokotisa mikanda mosusu mpe ya mayuya mikanda mayuya ekoti par rapport ya bacomportement na bango tokenda oyo mafesi bakopesa mokanda te oyo babengi na français préfecture tokende bakopesa mikanda te mais qu'est-ce qu'on peut faire nzambe na ngai kongole okolanda mokili mobimba soki oza na ndeko na mboka oyo kokanga motema te vie eza pete ke yo ozala kaka yo moko mikangi fungola je bandeko na yo babima même si ils vont te rembourser l'argent fais ça na la famille moko oyo nga na assistaki bango ya de cela une semaine passée grande sœur na bango aza na États-Unis abandi kosala badémarche abimisa bango ne fiske na awa soki bakomata ata Brésil bakende kovanda ata na Brésil parce que chez nous eza mpe nanu kaka moto vi mpe ya koza koloba ke tozozala libanda mboka eza kaka te bakongole te c'est partout au monde nous on vit ici avec les Français qui quittent la France pour venir vivre en Afrique du Sud on vit ici avec les Italiens qui quittent l'Italie toza na bangolais toza na bazimbabwe toza na bamalien toza na baekolo nyonso awa
Marocain, pourquoi bango baza toujours na solidarité wana? Le Congolais na solidarité na tina bo famille et ça keba keba. C'est quoi? Papa français, Tatou, Fiston Kabwela, l'homme intègre. Munganga spirituel a Sembela. Bobenga numéro na ngai, il faut pas besoin de bobenga numéro na ngai, babengi. Na émission na Rolobango, pour la combien émission na kutia numéro te, na Rolobango. 0027 0027 65 21 28 040 0027 65 21 28 040. Bayimboka ezalaki mwa moke oyo na ye kotelesa bino likambo ya opération Tudula échanger système ekomi clé coinçage. Tokoma na batransport lobi mwana moko ayaka mpe kobeta coup de main na biso quelque part. Il m'appelle vers 11h pour me dire que vieux munganga spirituel dokotolo na bango papa Edidiba ti omonaki nga na ye kopte tala makambo na kuta nango batelemisi biso basali oyo tobengaka baroulage na baservice ya migration na babalabala mpo te basala checking ya mikanda bacheke mikanda sori mpona mo baterme anglais ezokɔtaka lelo na mwa lisolo esalaki mpasi bakangi mwana wana parceke aya mboka oyo banda abwaka ngunda bapesa ye mokanda te bapesa ye petit jeton là qui se promène avec ça bazotune c'est quoi ayibe nazomona ngo mafezi bakanga mwana wana de 8h30 à 9h chose grave toboyaki yango mais toyei kondima eza vrai mpo bakangaki na sista moko boye ere babengi ngai sista bitoya tozongi na bango donc bakangi bino na balabala me bazongi na bino ntina bandako na bango batie tite mosu alger do soki opesi caution ya mbongo wana te oke prison mwana bino avandaka na mbuku na motu te nga na copine te nga na mwasi te ils ont rentré à la maison pour que mwana napesa bango mbongo na valeur ya 150 $. Awa eza lokola ba 2000 quelque bayimboka bongo soki azalaki na mote siko akoki ete bafungoli kese azotambola illégalement mais il n'est pas illégal. Il n'est pas illégal. Ana mukanda na ye me bapoko pesa ye mukanda esali mpasi mpe mawa komona ndenge bakoshone biso surtout likambo ya hôpital surtout likambo ya kelasi bokanga bana bainnocent congolais année prochaine ovandisa bana na bakela na bandako bao bamoni bakotaki na bakanda mayuya soki oyo mafezi epesi mikanda te vandisa mwana na ndako. Ce n'est pas la fin du monde. Ma privé peut comme une cher. Nous allons voir comment Dieu va toujours nous aider. Yo mutozala mikili ya poto so ozala bezo kosunga ndekono kokena mwana lichote e koma kasi moya pandele nini kuna azongati yo ebi via pa na biso comme yo zoki grâce wana ya kozala kuna sunga lokola sister oyo nzamba mona ye na ba démarche aza kozala pona ba ndeko na ye babima bakele vana na plaisir moko na osala ba démarche atina bango na Grèce basala likolo mosu ya bino osala effort bazonga ata Congo mais là tia bango na baposition bien napesa bango mwa fond babanda kosala faire parce que ayebi Joseph Lumbala l'humble monsieur mais c'est le propre fungola matoi yoka bayimboka tosuki awa na mokola lelo nzamba lola azala na biso pa batela bino epai bozali ezalaki ya bino moko humble serviteur na kombo ya papa Edidiba journaliste d'investigation nasalaka toujours bainvestigation koyeba
likambo ezali koleka boye kotala mpe kotala ndenge nini tokoki kozwa bino na baetando monene mpe etando moke mpona koyeba tokozala nini message ekomela bakonzi ya mboka na biso mpona koyeba solution soki bakoki kotongela bato bale libanda mwa quelque camp oyo ekopermettre parce que mboka na biso eza na espace monene comment les gens peuvent rentrer pour babanda so korende bandako kofutela bandako oyo batikaki bafamille basi bakufi bateki bapapango il y a beaucoup qui sont ici bayaka mpe babakende bakote mosusu bakutana na baincident ya baescroquerie nzambe alola azala na biso tomonani mokolo alobi mpe nzambe akopesa biso mpema de vie tellement ke nalingaka bino mingi oyo boza kolanda chaîne oyo oyo boza kosapote monganga spirituel papa edidiba na kati ya bacomateur mpe na kati ya bapele na bino ezosalaka bien napesi bino bambote ebele mama Shela Mwanda na bosani yo te bambote ebele na pasteur Stani na mboka Amérique tomonani lobi papa. Dans le Seigneur nazali Shela Mwanda fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat Shela Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers fondation Shela Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Shela Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Asimba ngote on va dire $7 ça la paramo ko transfert na compte na yo bien aimé bola mo futa ko sali sa be futa lelo naza donc nazo ni sabino la ko ko kamyo ko wate mais na ye sa kanza be ke za ba ete ba ki que ça la bola lelo lobi e o ka ba a témoigner ngoti na télévision alors il y a pas comme de l'eau na mbo comment on fait ça na musala ya ipana bango ba betaye alini ba be na ndaki na lina o sala te konza balobi esa mona kosa na musala dero na zo bénéficier ba grâce de Dieu dero na ofa mutu kana ko tamba na mutu ya mboka famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya kobani na ngate ya nzamba sala miracle consolation. Allô ma soeur fille. Ya ma soeur. Bonne maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kotali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là somoni maman zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Debo nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata Soke sarika manœuvre Pano ya dik Tan Bana lumière 24h/24h Et puis connexion internet et fanda Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto dérangé Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Ezana kata clinique Misunga. Ne sois foutument on nous regretter. Ah, vous bien à vous ali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna. Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et moneli na misute. Et monani bamboko na opinda ya pam bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi.
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fendi mo yebisa bango na changer komona ko mili batimi sona babe